Maman, boss Ezaï Botenja, na boss Eric Mwamba, agence des voyages Eric qui travaille. Bah, bisna bilobi ero la kezolo balbana sa pour nous akolo tani. Obi ke na lali na olota penza ke deni lese alinginga. Quoi? Na olota penza ke deni lese alinginga. Okide. Papa te oza mbrota, papa uli mushini ko mboka, oza kindo kite, oza mamba bolingo. Siko vie deni olobini pona ndota bolingo mama. Mais vie deni, mais le bate le rumoko? Na lingi buzoba te. Maman, vie deni aboyine buzoba ya bolingo no, mais tasko nde vie bokecho so de la pona bolingo no. Tasko nde zo le bokecho pona bolingo no. Ozomona. Songu te zala ta petaze wana bien. Na lingi buzoba te. C'est la magie. Siko boy siko bokecho po anyolo ba ke petage l'équipe bokecho na bogar. Vous croyez ça? Oui! On compte en doute! On compte en doute! Mobile ya boy penda boy ya bogar boy tala. Nana tala rive moko te tala ngai. Vie bokecho zela non ki bogar non pate oza mbota ko kasa koza ajini. Okasamona 16 ans. Oh. So écoute zali ata, songu te zala ta petaze wana bien. So zala ta petaze alinginga. Petaze so zoluka mosinga na zali na Canada. So zoluka mosinga na zali na Canada. Zata makambo no zolo bekota. Ngai butu ndege zalia wako. Namona kikaka webige na lali na olota penza ke deni lese alinginga. Siko ngana bando sambela kasiko na frase na bo omoni mwana mobali wana lobi. Amoni ngaka na fandi na sena bomba moko aye je t'aime ngabi yo zali bomana mutuno yo mwana mukebo zolo bananga je t'aime ke bana yo. Na fanda ki na seti.